qui misine biso qui mubesu siko na tokiso yo mona on tout on pona lamba Dato comme n'étape à rotuta. Rotuta ni na tsa ko be plus e ko na moto kundela e umela na moto ya d'ailleurs ko bela siko tout be plus comme misine biso bien. D'après ando tsabe ozon susu na moto. Non, tu na moto na tsabe plus ba mwamba na lambia mwemi. Misine biso comme da ko kemi ko bela nous mais là non peut être tout ça on a mis carbonate on a bon maman ba na biso boye comme tout so ali mon papa na biloka ou kama non pas ça blanda on a aussi quand pas fini au mon andi na saisonnier poisson. Je vais poser un petit peu là. Ici, on a un petit peu de bas. On a 5 épices dans l'oignon. Cookie Woods Herma TV. Cookie Woods Herma TV. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Cookie Woods Herma TV. Cuisine avec Hermeline Lemvo. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Herma TV avec Hermeline Lembo. Cuisine. S'abonner, s'abonner, s'abonner. Herma TV. S'abonner, s'abonner, s'abonner. Chez Herma TV. What up? Salut à tous les internautes qui sont là parce que je suis super branché sur votre chaîne Cookie with Herma. Cookie with Herma, vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne Abino Oelaxa Abino Ndenge Basalaka et Lubu Wanami Mintomonaka Mama Boboto Herma Yenda Pesa Abino vraiment bilingue Rolamba et Lelopeto et Abino Mutomosusu Tozabongona chance Nteka ye akotomeka otune mituna ayibisa biso eloko nini oye aopesa biso na mokwalelo. Bo continuer toujours qu'on s'abonner na chaîne Abino Cookie with Herma. Derrière la caméra je vois Gelna Mukoko balobi ba fonction belé yem ta opesa biso ba image et ça vraiment bien na pesi mbote belé na ba nyonso wala ndabiso mbote belé na famille Tseka ba mbote belé mbote na famille Lemvo aussi et je pense encore à toute la famille Mukoko ainsi que la famille Lungu. Léo tu as la chance Tseka alors mais quand c'est la soirée Lubu quand on compte sa chaîne Cooking with Herma hein quand on est dans le baki on a tout le monde à ma boboto à l'axa biso ndenge balambaka et les lopé chance Tseka à meka ko l'axa biso ndenge balamba et ça là vraiment bien appelé mbote na Serge Monoki on ba la so sana au base au PC Serge mbotete quand Serge a ta image à boire kaingate donc mbote pe na Serge ainsi que Genam ko ko pesa biso ba image ya bien mbote ba ebele partout dans le monde ba olanda biso na Cookie with Herma chaîne Elaxa mamba olia mekana ko se présenter puis o biso lelo o sela biso elubu anini nga komo ngai chance Tseka fille à panique charge ba mama leo na sepena sela batu ba mona bilubu na biso ya misili ba monde basala misili to kena bokoko to mona ma Herma Laxa biso ndi basala batiche bambisa mai lelo biso to kena bokoko ya mboka na biso to mona ndi basala ka misili ya misili yango ezana na mona bacha momba yo lamba o ya sauce tonne tozo lamba ndenge balamba kande balakisa biso to lamba misili ya mwamba eleka mabaku do bomona ngokaka on c'est na misili kota panique oh yo samba côté panique pendant un sida Herma côté talanga dans zone qui me na panique ndenge côté là. Voilà, merci beaucoup. Elle c'est chance Tseka kala tete otika ke na makusa arobase ozarana pona rozwa ba séance ndenge ya bandosa misili ndenge osala poisson et donc to pesa no étape et moi je vous retrouve après ceci. Ah to kata misili na biso misili ya ko lamba to kata ngo mboye après to kisango to tout on a liboka
aleko misili to lambi to lié sala ngona boye mona okata kata ngona boye ezala mingi te ko to lomba kam keza blo bokoko sala ngo mingi to na okata ngo to tona moto ko to ka to tutsi ay to lambi ngo. Okay. Misili pisa ke mbesu sikona tokison yo mona otuta ngo pona lamba ngo. Dato comme ne tapa kotuta. Kotuta ni na tsa ko be pisi e ko na moto kundela e umela na moto ya da yo ko bela sika tuta be pisi ko misili pisa bien. D'après ando tsabe ozum susu na moto. Na tuna moto na tebe pisi ba mwamba ay na lambia mwebi. Na tsa mwamba be pisi. Wana mwana ocho otsa mwamba kuna otsa tomate asuka bepisi otsa tomate misili na biso ata komi netapi wakata bepisi wakata ndembi kuna tina wakata misili na biso. Au moins les sokate les pistes na autant na nzunga misili na biso. Biso moto sipeta mwa mafuta mbila balamba mwa pena membo sipeta mwa mafuta mbila sipeta mwa mafuta mbila balamba mwa pena uli oto cha mungwa na sipeta cha mafuta mbila pesa bloka bokoko bloka mboka na biso to nena ba la misi donc maman ba misi na biso misi na biso comme la kokemi kobela omela na oto de totokisango na bicarbonate ona bo mamamba na biso boye comme to ani mwamba bena biloka ukaba na opata mwamba amoni sine biso ebeli koki totokisango on a dit non, saisonnier poisson. Saisonnier poisson, on a mis sur là. Ici, on a mis sur le tumba. On a 5 épices dans l'oignon. Poisson na biso na oyo kate allez kochana moto. À toi, arrobase pour les images, ça me fait du bien. Bon, j'espère que vous moni ba séance nyonso chance nteka asali ya misili nde tolasi nde balamba misili na ndenga sali poisson saisonnier que ça est bien. Et moni ça veut ça passe ça la passe makasi. Minimo moni to bandaki ni to subisa ntuka musala passe. Comment déjà passe? Mais la moni misili yango mutakoli yango na poisson koli yango na kwanga metana mo expliquer biso. Misili c'est mananyonso. Koli na kwanga fufu. C'est là quand même moko lingi. Ni singa to lambi on a fufu.
Donc j'espère que tant aussi ça a été au cas là mon niveau. Voilà, merci beaucoup et ça il vraiment bien ma casse n'a pas si il y a Sainte Mote Belé. Moi ba mbote a chance de dire kaso ko peut saluer toi mbote. Vous allez voir le tu as dit pas na yo moi ba salutation. Un son gros papa maman au bote. Oh charge na ba on fait banda pa na yo. Na pesi mote na ma Herma. Bon dimanche na yo na pesi mote na kubika père doublé. Na pesi mote na famille Teka Mobimba bamboto. Na pesi Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. J'étais avec. Donc, quand on attend Kubika, Moubaï n'a un CP de père doublé. Il y a Sainte Kubika. Donc voilà mon thème. Yo m'tote na poto azar marié. Donc vous comprenez biso. Merci na Gelna Moukoko na sima caméra. Merci na NNK sonore. Merci na Mama Boboto. Merci na ba nyonso balinga chaîne na biso Cookie with Herma. Mwende to la sabino mambaro ya rolia et sali vraiment bien biso tema to la vérité to pesi minonde balambara misili na pesi ya Herma TV ya studio NK sonore TV. On continue toujours kolanda gela on tseka les rois des shows, les rois d'ambiance. Totika so étape au chant tseka e mora olia biso to ngati olia mais oyebi ke mbule déranger biso mo eto olia boezate chante ka emoka olia misili na fufu na pesi ba nyonso balinga gela on tseka ba mbote belé bon côté ko s'abonner tant boza ko s'abonner na chaîne abiso ça nous donne encore des courage de vous faire du bien si je peux dire comme ça donc boza ko s'abonner na Herma TV boza ko s'abonner na studio NK Sonore TV et puis ça nous sous courage ya ko multiplier des forces merci à @gelna mais c'est l'anglais hein si je peux dire ça. Mister Anglais azaka na ba double fonction na pesi pe Serge Mono Kimbote na pesi ba nyonso bo côté ko s'abonner kaka na Cookie with Herma et d'ici là portez-vous bien. Quant à moi les rois des shows, les rois d'ambiance, je vous dis au revoir. Est-ce qu'on a comme on a foufou? Cookie with Herma TV. Cookie with Herma TV. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Cookie with Herma TV. Cuisine avec Hermeline Lembo. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Herma TV avec Hermeline Lembo. Cuisine. S'abonner, s'abonner, s'abonner. Herma TV. S'abonner, s'abonner, s'abonner. Chez Herma TV. What up? Yeah.